Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kumbo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na sepelika na ya kobetela bino lisolo moko ndeko na biso moko ya mwasi na mboka nanga awa na kati ya Allemagne abengi nga alobi mama bijoux betela lisolo nanga na huti Congo nalandaki mobali nanga mais nazongi na ba déception mama bijoux ezalaka nini kaka na mibali. En tout cas Kande na bandaka nga naza mama bijoux naza bijoux d'or mama bijoux beta masolo mama bijoux ta makambo ebele na ma chaîne donc nandeko o kutani ta msusu na video na biso pona mbala ya liboso monika a titre olobi o mekana kokota oyo ka iloko nini mama bijoux d'or alobi nazo senga na yo ko bima boete s'abonner finir la biso croche la notification pona biloko tout banda ko tia e banda ko komela ona facilité nyonso mama bijoux alobi soutien la bino nde tozala ngo besoin ko s'abonner kutaka nango eloko te s'abonner moi j'aime na yo commentaire na yo na kati ya vidéo oyo ebi partage na yo et ko sala mama bijoux d'or ba bien nga na ya a pona ko pesa bino ba conseil na part na bino bozongi selanga boye dengai pona ko partager ba vidéo na biso etala ma peu pesa mama bijoux d'or courage ya ko zonga pona ko ya ko pesa bino kaka ba conseil neti siko na ye ko pesa kaka conseil na bandeko na ngai basi ya poto ndenge to bengaka et puis na bandeko na biso mibali na biso ya poto et puis lisusu nini mama bijoux nga na lobaka soko pesinga lisolo na yo na beta en tout cas na rozanga pete ko pesa yo conseil parce que lisolo oyo na ko pesa mingi nde ba mama oyo babengi biso basi ya poto nde mama bijoux d'or na ko solola na tina na bino ndenge ni to ko se comporter poto zalaka toujours wow parce que kokuta na ta mususu na basi ya kin et comme pensa que y a pas match différence exacte pendant nini différence exacte yango mama bijoux d'or na eko solo la yango lelo parce que ndeko na biso ya mwasi azalaka na mboka ya Allemagne awa alandaki mobali na ye na Congo azongi na déception donc partagez vidéo ya mama bijoux un plus na ona j'aime et osalanga bien mama bijoux na sala reçu sous publicité à auberge na biso oeza na Congo na matonge na Irebu A37 soko lingo ke na yo congé na kin tozala na biso ka na adresse moko auberge moko ya bien ya propre na prix ya kitoko soko lingi chambre à pamba orozwa yango na $15 chambre na biso to na TV na kati chambre na biso to na climatiseur chambre na biso to na frigo chambre na biso to na douche debout ya bien ya propre chambre na biso cuisine yango eza libanda so za besoin ko lamba okene ko lamba la cuisine commun chambre na biso yamba bapala na ona balcon ko zala très bien parce que mama bijoux abongisi la vraiment bino balcon qui toko pona ko recevoir ba payana bino et puis les sous ni toza suna appartement il y a les chambres salon cuisine et puis toza les sous na ba deux chambres salon cuisine et pas la biso tozala mingi ya kotonda tozala toujours plein yango na mama bijoux lo biso okuta na vidéo o lingo ke na o congé na kid bengai o sala réservation ya place na o ya kolala okozala jamais desi na tal muke o sala séjour kitoko appartement chambre la biso bandi na $15 toza na chambre salon ya $35 toza na chambre salon pe ya $45 voire même deux chambres salon toza na ngona ba $55 mama bijoux lo biko banga prix te parce que biso a nyoso tout to solo la ka kokende boete na suka kuna komona ba publicité ya ba chambre na biso malgré to tiaka soki 3 chambres toza na ngo 7 kala mingi te tozo komona ngo 8 parce que tozo construire les sous ce qui projet la biso esili to kobimata na ba 16 chambres mais pour le moment toza na ngo 6 toza na ba client ebele donc ndeko ozo talanga ko buka la te benga ngai sala réservation kanga place na yo parce que place na biso nde makambo toza na restaurant to na boutique nazo la kisabino kala mingi te bilamba o ezo kita kuta bilamba oyo to bandila na ba publicité biloko na biso après to kozonga na lisolo oyo toyeli toza na ba robe oyo bozo mona eza robe net tricot ezo sala vraiment kitoko na nzoto makasi na $25 donc to lo bakutu $20 ya pamba
okozwa robe oyo eza vraiment mingi te eza nango kaka 4 pamba tozali na moko tozali na 36 wana eza bataille 36 28 mosusu ezali 40 à 42 donc tokoki kolobaka ezali M toza na S et puis tozali na L mama bijou alobi kobukala te barobe na biso eza kaka 4 na mois de septembre awa vers bale 10 vers bale 10 okozwa robe oyo na maison de passage na biso oyo eza na matongi na Irebu A37 toza na boutique totekaka barobe yango eza nango kaka 4 pamba et puis toza na restaurant na kati ya boutique na biso donc na kati ya maison de passage na biso toza na boutique tozoteka barobe oyo ekokoma na septembre eza nango kaka 4 benga mama bijou abombela yo robe oyo eza vraiment kitoko na nzoto efale nalata moko mpona nalakisa bino robe na ngai oyo robe oyo ezokita na ki ndenge eza kitoko avec donc $20 ya pamba okozwa robe oyo mama bijou alobi eza kaka 4 sala réservation bomba na yo parce que robe mpe babombaka yango donc commandez robe na yo na musika mama bijou abombela yo robe oyo donc na kati ya boutique na biso tosalaka makambo ebele toza na bilamba et na kati ya boutique na biso totekaka bilamba totekaka baparfum totekaka vraiment biloko ebele olingi okende na yo ta mosusu congé na kini oza na besoin ta mosusu omema bakilo ebele te na kati ya boutique na biso kose retrouver et puis na kati ya boutique na biso soki obosani eloko lokola mafuta o savon okozwa yango kuna mama bijou alobi biso nde makambo oyo nyonso eza na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 soki okei na 9e mois à partir ya bale 10 okozwa barobe oyo parce que bientôt ezokende kini eza banouvel arrivage tozongi na lisolo na biso oyo mama bijou dor ayeli mpona mokolo ya lelo tellement journal lelo eza vraiment chaud soki natie ventilateur ekosala makelele donc mama bijou na ye vraiment nabetela bino lisolo ndeko na ngai ya mwasi abengi ngai lui mama bijou ngai na mobali na ngai tozalaki na biso na mboka ya Allemagne mobali na ngai bandaki kokoka na ye bamisala oyo ya Allemagne te azalaki avant to voyage azalaki na mwa poste moko boye na kine alobi donc tovandaki awa toumeli donc toboti mwana biso akokisi 10 ans mosusu akokisi 5 ans mobali na ngai alobi ke en tout cas azokoka na ye bakayu ya awa te azonga Congo akende koluka poste parce que azalaki mutu avant to voyager azalaki na mo poste na ye moko boye na Congo alobi azonga vraiment akende koluka na ye musala parce que awa akoki na ye te bon ngape mwasi na ye namonaki ke oui ezalaki nango bonne idée parce que mobali na nga bande kokoka na ye misala te atikaki ngai na bana kotika mobali na nga atiki ngai na bana akendeki kuna nzambe mpe asungaki ye azwaki mpe poste na ye azongelaki mpe misala na ye abandaki kosala nga mpe natikali na mwana nga moko ya 10 ans na mwana nga mosusu ya 5 ans totikali kobundala mama bijou foti mosusu mpe eute epa na ngai me nakoki kopesa mpenza mpe foti te parce que yo moko oyebi bavi ya poto natikalaki ngai moko mama ngai moko papa ifo nabundela mpo na bana wana mibale epuis nasalaka mosala moko temps plein ozonga boza fatigue futa bafacture sala boezongisa boye kipe bana bamikolo oka ndenge ekendeke ekosala mpenza ke mobali na nga beti na Congo 10 ans aya koto oyo te nga mpe nakende mpe nakini te mwana biso ya liboso oyo atikaki ye azalaki na 10 ans akomi na 20 ans mosusu wana azalaki na 5 ans akomi na 15 ans nga na voyage te ye mpe aya te ekosala ke nalobi ke bon nameka nanu kobongama na se préparer nga na bana tokende nanu kotala papa na bango po bande papa na bango akende congé na Congo nanu tokende kotala ye te nanu ye mpe aya awa te atikaki bana mike bana bakoli mama bijou bamisala na nga nasalaka na bandi baekonzo kobomba mo bandamba mbongo titi yei kosala ke nalobi ke nakende namekala kosala mobali na nga surprise mobali na nga kosepela na surprise wana namemela ye bana na ye atala bango nalobi na sala mobali na nga surprise na memela mobali na ngai bana mobali na nga kosepela bambula ebele amonaka biso te donc tosololaka kaka na batelefone nakende nanu kine nakota ndeni mobali na nga vivraka mama bijou nayebi te soki nasalaki mabe nasombi mpe billet epuis tobengi ye tolobi te surprise akokoma boye ekozala mabe parce que nazoya na bana ifo ya kozwa biso tobengi ye tolobi ke tozoya etikaki mo bamikolo ebele en tout cas na musika azalaki lokola motu moko alembi me azalaki na choix te
en tout cas ayaki kozwa biso na aéroport akei kotika biso place ifale atika biso mobali na ngai na Congo kuna na bandaki komona komona ye vraiment malamu te mokolo mususu mobali na ngai aye kotala biso place na bandaki kovanda na bana ebandaki kozala soki aya osaka likolo alingi vraiment kolala wana te likolo azala bamakambo ebela kosala na Congo kuna ye pa azala bamakambo na ye mokolo mususu mobali na ngai avandisi ngai mama biju moyena loba na yo nyonso eza te me nazokata kaka yo moko comprendre ka déception nini ngai nauti kozwa na Congo en tout cas nakoyebisa yo kaka mwa ndambu yo moko ko développer yango opesa kaka ba mama conseil opesa pe ba papa o bazalaka ke osouffrir na mwasi na yo après olobi ke na tiki bino ngala ke ko luka après oyeko sala oyeko baluka olobi teke olobi lisusu ke olingi lisusu ta mususu mwasi wana te mama bijou mekala oui mama bijou pesa la moi conseil ya mobali ya koki kotika ya lobi bon vomezo simba te to panzana yo tikala koto yo ngala zonga nanu na Congo na kende ko luka après na kosala makasi bino boko ya na kobenda bino to zonga na biso na Congo ngana keina nuko bongama mwana mwasi anzimi mwana mwasi atikali na bana mwana mwasi atikali kotangisa bana mwana mwasi avandi awa yebi ke mobali na yazala na Congo et puis mwasi akende kuna mwasi alobi azongi na déception ya mwana tolingi to yo mama bijou na lingi na yebisa bino déception nini oyo ndeko na ngai ya mwasi azongi nango mais kokende te mama oyo ozotala ngo za mama ya poto vanda wana parce que na yebisa bino mwa muke ba réalité nini esala makala ba couple oyo mobali akei Congo mwasi atikali awa toujours ba amour moko à distance ezala se boza sagité suka epanzalaka et puis mobali ngo aza wapi aza na Congo yo moso za na Europe mama bijou alobi ndeko oyo ozotala ngo za mwasi lokola ngai kokende te ezala wana pona oyoka eloko nini mama bijou do akoloba parce que moninga mwasi alobi moya fungola nga mingi eza te ayebisinga ka mwa mukeke asalaki mobali na ye surprise mais etikala ba 2 jours pour na ya voyager abenga ki mobali akende kozwa bango na kin azui bango na aéroport atie bango quelque part et comme mobali akomi na likukuma jour mususu mobali avandisi alobi na yeke en tout cas ngana il faut to solola ndenge okutinga awa ngai na Congo na sina bala nga na Congo naza na mwasi na nga na Congo na sina bota nga na Congo naza na vie na ngai nazalaka na Congo naza marié en tout cas ngana yo penze ko simba lisusu te parce que na kine nazalaka na mwasi oyo pe na Congo asufraki na ngata ongala yakisika yene mutu na bandaki ko dépendre mingi na ye lelo nazwa position na kokipi ko décevoir yete en tout cas yeba ndengo zawana ngai naza na mwasi na ngana Congo moi ndiko na biso mwasi alobi na ngaka bongo na meki ko tu na yeba question ebelete na yebiseka ke mama na yoki na omekala nkopesa yo na omekala nkobeta lisolo na epi kopesa yo conseil yo moko ko attirer na ba conseil o na opesa yo soki foti penze euti epai na yo moko ou bien comment parce que mobali akei na Congo asali 10 ans bosolola kana ye ndeko na ngai oyoka ba ekote ke mobali na yo azakala mwasi na Congo soki oyoka ba ekote wana na ebitendeni na koki koloba na kopesa yo mwa foti te mais soki oyoka déjà ba ekoda musika donc oyebaki na yo ke mobali na yo azalaka na mwasi et puis quel genre ya mobali oyo za na ye parce que toyebaka mibali okoyeba mobali na ngani ngazawa azalaka boye makambo basi aza ndenge ni kotika mobali na kotika mobali ye moko na mboka lokola Congo ça fait esali ba 10 ans oya kokuta mobali azana mwasi te en tout cas ezali vraiment impossible ezali vraiment passe mobali muso akokoza lazaki na engagement mais yo atika yo kaka de base atika yo kaka mwasi liboso abangaka yo soki oyi okuti eta musuna bakamba bongo akoki ko lâcher ta mususu mwasi na ye oyo azwaki na Congo pona ayebi valeur na yo mais ezana baka mususu pe oyepe okodendo kokuta parce que lombe mususu pas na Congo atikela opetante parce que oyebi pete masolo nini o bango mibale bakoma kosolola
relation nini oyo bango mibale baza nango pour le moment parce que yo ko ozalaka musika amour ya présence ya chaque jour na amour ya musika pendant 10 ans eza différent de konangai ya mwasi yango wana sikoyo boyoki mwa lisolo nanga ekokende musika tenga na opesa mingi kaka ba mama conseil ba papa mingi te ba mama ninga mtu na opesa bango conseil parce que nga na vivra na kid na vivra na poto na yebi basi ya poto ndenge bazalaka na yebi pe basi ya kid ndenge bazalaka conseil oyo nga na kopesa ndeko mwasi yo mutu ozalaka na mobali na wazalaka na Congo yo tikala kovanda awa na Allemagne fungola miso zala ekenge nazo pesa conseil pona ba couple o bazala mobala aza na Congo mwasi aza awa ou bien pona biso pe kaka ba o tozala na poto toyeba ndenge nini tokoki kozala pona tobebisaki bo mwasi na biso te ndeko na ngai ya mwasi yo moko vanda nanu wana question liboso na tuna ke na lobi soki oyebaki te ke mwasi soki oyebaki te ke mobali na wazaki na mwasi ngana ko apprendre yo vraiment mobali na akokai kozala ye moko te akozala kaka la mwasi kade na uti koloba sikoyo ça dépend ya mobali yango ya yo soki point nini yango abandaki place nini yango abandaki kotia yo parce que mutu mususu akoki mutu mibali mususu balinga te basakana na basi na bango ya liboso yo zaki mwasi ya liboso il fallait ayebisa wana mususu po wana pe ayebaki wana pe aza na kid c'est sûr ayebaki ke na poto tika mwasi mais il fallait tangu yo zoya a préparer mun wana lo bana yeke mbanda na yo azoya mikolo ngala kozala na ye donc apesa yo pe moi valeur wana avanda pe na yo nanu azala na yo parce que yo gozonga na yo comme ça tikala continuer bolingo na ye ou bien fala sala kaka ayebisi alobi ke vraiment boto ovanda na biso bien mais nga na sala mwasi na nga awa to boka bolaka ta mususu ba jour je sais pas parce que ndeko nanga tikali ko yebisa nga te ke soki bobala nga bande ko lala kuna po alobi asala ki kaka sali moins de une semaine azongi poto na déception ko sala te na bana je sais pas si mobala nga yaki ayebise ka mbala moko bepi mobala ngo benda ke ina ye wana vraiment nde bandeko na ngai na yebite mais nga nazo pesa siko kaka conseil na bandeko na ngai ya basi o bazana ba couple en distance mibali yango bakendeke na Congo bakendeke kokuta basi bakendeke kokuta mibali te d'abord mwasi soki ayebi kaka ke azata mususu na azalaka ta mususu Nambanda, quelque part, deuxième bureau, nous sommes à la makasi, a gagné place, a zoa place, a somba motema ya mobali a koma ya ye moko, au moins que moi si o yazana ye, elle s'en fout, hein, donc a lingi kaka za la deuxième bureau ya vie. Mais ça là-bas si mususu donc a kutani na yo, a yebike, a na kutani na yo, a tozana moi si na yo, en tout cas moi si na yo, a na place ite. Ndenge sko ba jara basi akin. Donc mobali wana kene kokuta mwasi akutaki mwasi wana abota na yepe bana mwana mwasi wana pas azoba te azvanda kaka boye batanya surtout asali na mobali après mobali na ye azongela yo et puis ba mama na biso ya poto tango bozo kende kin okene kokuta mobali na yo azala na Congo abambula na bambula yeba ndenge nini okende kin yango kende kini bien zala propre zala kitoko parce que basa kine bazala ka jeter basa kine ba bipesa ka ta na obongisa nzoto na bango par rapport na biso basi ya poto mingi surtout ba o bazala le premier ti le 30 kende na e kayu mingi baza bazeka na misala na bango ba bosa na ata mususu ke basomba crayon babosa na kutu ta mususu ke basomba ke lamba kitoko babosa na kutu ta mususu babongisa kasuki basala nzoto soko zo bongisa yango te otikeli yango mota ebele mukolo ko bongisa ngo ebonga te mukolo ko bongisa ngo ekobonga te eza lokola batin eza lokola banzoto donc o sala régime ya makasi simba te bana ko bongisa ka nzoto na yo zalaka na yo très bien parce que mukolo kele kokuta mobali na waza na Congo kuna asepela pena yo
je sais pas ndeko wana nga na yebi na nga ete aza mutu aza avandaka na ba Allemagne moko ya musika aza mutu ya côté na biso awa te na yebi ete lisolo na ye apesinga kaka na tuna ye kaka mama okendeki Congo ndenge nini parce que na Congo bakendeki ntango ozokende Congo il faut obongama ozala très bien omema bilamba ya kitoko ozala bien oki kokuta mobali na olobi mobali na azali cadre quelque part amona penza ke ba senti penza ke oui moi c'est poto aye yo siko ta mususu mikendelaki kaka ndenge ozalaka omemami okei poto oki kokuta penza oyo aza wana ta mususu mobali azwa ta mususu mwasi mo aza kano mwasi kitoko ta mususu yo otelema te. Donc basi ya poto na basi ya kid biso so tozali kaka basi ya kid baleki basi ya poto na eloko te biso toleki bango na tout parce que biso nde awa biso nde makambo biloko nyonso tout o bango bazalaka nango eza awa na poto ya biso kutu eza ya original biso bango ava bazwa biloko seke biso tozwaki ndeki kokite pa na bango kinango mpe ya lelo ekoma ke bazalaka na bapaya malamu eloko mosusu ta mosusu biso na kini na poto ta mosusu nano erenye te mpona na kini deje bandi korenye donc mokili yango ekoma nango ndenge wana kala ndenge ezalaka ke olati elamba ebebi nde otindeli bato ya Congo non bilamba na oyo ebebi wana oyo otindeli bato ya Congo keba bakotorshone nango ndako na kini bakoma na baza vraiment bazalaka vraiment bakoma na part basi akili misalaka bango misalaka basi akili bazwaka ta ya kobongisa banzaka na bango ya bongisa suki na bango ya kosala boye sikoyo biso na poto eza vraiment rare basi oyo bamipesa na kayu mingi ezalaka ata mosu alingi akendeki na bandi komibongama mais ekoma neti trop tard surtout likambo ya santé okomitika kaka nzoto no ndenge wana tolobi te bato surtout bakende kosala baopération neti ngabo nasala opération ata moko te me na se contrôlaka nazala mikolo na ye monene makasi mikolo mosusu nabi te tika na se contrôler parce que monene ezomemela bato maladi monene olata robe boye libumu esali soki ndenge nini esimba te donc nazala so na matisi bapola na bandi kodose nabi non munene oyo ekoya komemela nga maladi munene oyo ekoya kozangisa nga forme moya kolata elamba moya kolata robe ekozala te tika na stoppe tika na banda kosala nanu boye tika na banda nanu komela babiloko boye mpona zonga mwa na taille na banda nasalaka bongo so nangina koma munene na mizongisi neti mikolo na komi munene na yebinga moko ke oui na stoppe parce que sinon nakoya koma lisusu munene makasi après forme ekozanga mais siko bandeko nanga mingi bazali na poto bapona na bango nzela ya kayu parce que mboka poto soko sali te okolia te donc eza bato mosusu mpe basalaka na bango te surtout soki l'état dérangeaka oyo te kolia na ope kaka mais mingi donc il faut kaka kosala mpona oyo ozala bien il faut ozala bien il faut kosala et puis mosala yango kele misala tosalaka moto bondo osala 8 heures d'ita chaque jour oza fatigué oye na ndako beta mosusu bamama mingi bakoma kolamba ata mosusu biloko ya 2-3 jours chauffe kaka biloko olali olie osukoli olali lobi na ntongo obandi lisusu kaka même chose oyebi me ozobosana même ke babongisaka suki ozobosana même babongisaka manzaka sikoyo ntango yo okende kokutana na mobali oyo azalaka na mobali na oyo azalaka na kini oyo asi akoma na mwasi mosusu mwasi yango oyo okende kokita kuna oumela mpe bando ya na poto okende Congo te basi ya kini baza lisusu basi ya ba 1900 soki ekelke wana te basi ya kini baza basi ya 2000 baza basi donc kuna penza ke mokili ezotambola basi ya kitoko baza penza soki moto apoto okei penza pe omona ke ya pa match okepe ya mpe na milie mosusu boye donc soki olobi mpe te kozala na poto bakoyeba o mpe te il faut biso basi ya poto il faut komisala ndeko na biso akei poto azwi déception nayebi te eloko nini nga nakoki koloba parce que nayebi couple wana te foti ekoki kozala ya papa comme mpe foti ekoki kozala ya mama bamama mingi bayebi komibongisa nzoto te mobali na akende Congo kala pourquoi ozela ovanda ti 10 ans olanda ye
babillet ekoma nango babillet ekoma nango na ba ekoma nango tamsusu ozwa pe billet 600 ozwa pe billet 700 osalaka temps plein okendeke musala ozela ti 10 ans pourquoi ovandi na yo donc libala ngo otiki yango penza eboti misisa eboti ba graine ebimisi bana après okei Congo tango mobala akendeki ye akendeki koluka vie yo po tikalaki awa mpona nini ata na 2 ans inani olandaki mobali nango te pourquoi olandaka mobali no ata chaque année te mobali so aza mosika il faut okendeke il faut kokendeke komonaka ye il faut kozalaka na ye komonaka ye mobali mpa kozala kobanga yebi ke mwasi na ngai ayaka par rapport yo ozwi mobali otiki mobali 10 ans otiki mobali 10 ans po olandi mobali oki kokuta mobali ayebi so vérité ki awa nasi na bala nanga basi ya poto tolekisaka kayu te parce que nzoto ezaka nzoto tokokufa tokotika na biso mbongo na nzimaka na baso bakende kayu mais soko talie bo en tout cas ça penza na temps soko kende kayu il faut ozalaka na air moko pe côté soko za mutu ba millier te talaka ta ba théâtre talaka ta ndenge baninga bazolata zalaka na mwa temps par rapport okutana mwasi mususu ba uti penza musala okutana eta musu na magasin olobi wa uti wapi banda totia bafulard na mutu tosukolaka ba mutu te il faut ko nani ko bongisaka suki il faut kobongisaka suki il faut kobongisaka teint eza biloko ala mibale eza loposo na suki ezaka très important na vie ya mutu ozokende Congo yeba pe biloko nini omemi oyo okoki kokende kolata bato kolata kaka babiloko oyo ezifo ezala ya cher te parce que biloko ezala ya cher wana ezalaka nango suna ntina te bato bakipaka yango te neti nango ti kolakisa bino barobe ya ba $20 ezalaka nango kota nango na bazara kota nango na ba H&M kobimisa barobe nango ya ba 15 ya ba 20 ya ba 25 omélange kaka osali valise nango olandi mobali na yo conseil nga mama bijodo na opesa na lisolo o na ememeli bino lelo mwasi akei kini mobala alobi na ye ke stop ngai awa nasi na bala en tout cas soki na kopesa ndeko na ngai ya mwasi conseil na ye conseil eza kaka ke mobali soki azalaki ya ye azongela ye kaka lokola ozongi na badeception vanda bokola bana na yo parce que tu n'as pas de choix vanda bokola bana na yo soki azalaki mobali na yo un jour akozongela yo kwesa ba mibeko na yo soki alingi yo akolanda mibeko wana par rapport parce que ozana eloko akosala te bon ye azalaka kuna na Congo azonga awa te azalaka kuna na Congo avanda azana mwasi mosusu me ndima na yo bozalaka basi mibale parce que choix eza te obe kanga bisaka na yo zonga Congo mobali pasi alobi ke azana na mwasi na ye aponi na ye mwasi ya Congo osala nini zala forte parce qu'on n'a pas de choix pour le moment miyebaka asikonde ni akobongisa nzoto bongisaka nzoto na yo parce que natali yo na photo oza na mwasi mabete oza mwasi kitoko bongisaka nzoto zala na temps parce que kozala na ba 40 ba 50 eli koloba te ke o lokoza na 40 50 nde il faut tika nzoto non basi akini baza jeté basi akini musala na bango yango wana misala na bango kaka komibongisa komitambola bazaka na biloko mibale komibongisa nzoto na bango komitambola basi akini surtout so mobala na yaza na mbongo mingi aza na ita msu na bana misala mwasi akini ya mbongo na mwasi akini ya poto différence ezali mwasi akini ya mbongo aza na bana misala na ye na ndako mais biso na poto kokoza oza na mbongo mais yo moko mona musala yo moko nyonso différence penza yango wana donc couple penza ba couple soki boza na bino mwasi na mobali bozoyokana boza même moral nga na koki kopesa bino conseil te ke mwasi atik mobali atika mwasi awa na tiki yo awa nake koluka vie mema bango ka bozonga na kili bino nyonso to bokende koluka vie esika moko parce que déjà soki mobali asi alobi nga na kei Congo koluka vie couple wana ekomi déjà na mwa pente ekomi na 50-50 ya koréussir parce que mwasi na mobali babongaka bazala esika moko donc 2 jours, 3 jours, 4 jours, yo lali koto yo ya lali kuno yebi makambo nini yazo sala te et puis 10 ans. Ndeko na ngata yozo kende kin ide na openze za kinini na mutu. Bandeko na ngai toza na mboka ya poto ngala koki ko critiquer basi ya poto te parce que nga mona zala na poto mais na yebi réalité ya poto na ya Congo. Basi akin musana bango ka kobongisa nzoto kobima libanda
kovandaka na baterrasse kozalaka kaka boye basi akini mwasi akini akozala na mbongo na ye amisalaka kaka chic aza na mwa chauffeur na ye mwa jeep na ye kitoko azotambwisa ye biso sikoyo eza pasi bastress eleki na kati ya mboka oyo moko chauffeur okutana basoki okende soki mosala oya obanda kolamba mais ya kokozala aza na ye na kati ya voiture chauffeur azopousse ye avandi na ye aza très à l'aise na ndako kuna mpe atiki moto azolambela ye donc toza vraiment différent bango baza na temps ebele ya kobongisa nzoto na bango epuis soki ayebi ke mobali oyo nazwa ye aza mobali ya bato mwasi na ye azalaka na poto ya komisala toujours kitoko akosala toujours azalaka toujours chic sikoyo ntango yo okiti kini mobali ta mosusu atali alobi waw mwasi oyo nazalaka na kongo ta mosusu aleki na ye omikitelaki na ndenge nini yo ta mosusu otikala na susi ya mobali olatisa susi ya mobali me ye sikoyo place aza wana viva na mwasi na ye viva na mwasi oyo azwa yo otikali na basusi ebele yo otikali na basusi ebele ozobongisaka avenir ya bana classe oui bana kobongisa avenir parce que bana baza na bango mapamboli baza ya yo mais tia longola ye na mutu yo mpe sala vie na yo yo mpe sala vie na yo parce que ye mpe azosala vie na ye ye aponi na ye mwasi aza na Congo avanda na ye continue na bana na yo parce que faute ezalaki déjà na ebandeli il fallait pas oaccepter kutu akende Congo il fallait kaka bovanda bino mibale a ou bien ntango alobi azozonga Congo yo mpe kanga bisaka bozonga mpe na Congo kuna bino nyonso couple soki kaka elingi kaka ebeba mobali alobaka likambo nanga nakei Congo mwasi tikala yebaki couple na bino ezokei na kobeba bamikondi mingi oyo basi na bango baza na poto baza na ba deuxième femme na kini me bango sikoyo babangaka basi na bango liboso sikoyo na ka ya ndeko na biso eza ndenge wana te parce que eza na mwasi nyonso tute oyo okutana na ye deuxième femme et puis aza pete eza ba deuxième femme mosusu bazalaka pete te apesa ta mosusu mobali wana bacondition ebele ta mosusu mobali wana mpasi ayebisa eke na boya oyo ya poto ta mosusu yo oyebaka te basi baboya yo kala oyebaka na yo te yo kontaka ozala na mobali na Congo me ya sa boya yo atika yo mpenza mama ya bana boya yo kala oyebaka na yo te c'est pas ta faute sikoyo lokola oyebi vérité ke basi baboya na bango yo zwa courage bongisa nzoto na ovanda bokola bana na yo ngala loba soki moto sobala soki mpo obali lisusu te eza nango problème te parce que sobala mobali akokobala 4 fois 5 fois 6 fois babala na bango me yo osobalaki na yo parce que mama ya bana il faut oyeba nani okoki kozwa mpona koremplacer papa na bango donc bandeko na ngai conseil mama bijou donc akopesa bino na kati ya video oyo bandeko na ngai ya basi toyeba komibongisa nzoto parce que nzoto kaka nzoto ezalaka kaka moko osalaka mosala me ezalaka na temps ata ya jour moko ovandi nanu mpenza otie mpe verni na manzaka ata okendeke na basalodi ya kotia bamanzaka te omitie mpe verni na manzaka na yo ozwi mpenza mpe ntan osukoli suki neti ngai bama biju moi eleki makasi naza na balox na ngai yanga moko ya suki yango oyo naza na balox na ngai moi eleki makasi nalobi bon fula nani periki mikonzo tu na okoka te nasala bana basala nga mo balox basali nga nazobwaka mai na mutu moto ezokota naza à l'aise ovandi na mpenza obongisi mo suki na yo ovandi na yo mwa bilamba ya bien bilamba ya kala olongoli yango obwaki yango ozokende mpenza mosala oza mpe chic donc parce que vi nyonso tu yango oyo bao bakende bazalaka na bo bamoure ya bilamba cher pourquoi pas somba bilamba na yo ya kitoko olata na yo mobali pa yokaka mpenza mpe kuna mpe jete parce que mibali yango mpe bayebaka mwasi nini okosakana na ye oyebi ke oyo natikala na poto kuna mpe elombe akosakana na yo te donc avant mwasi ya mobali aloba na yo bongo seka donc apese yo déjà asa pesa yo bandaka na sa boya yo bandaka na tala mpenza alobi ke oyo na oyo ya kitoko ye oyo abwakisa yo foto yebaka kobongisaka nzoto ozalaka na mobali na yo azalaka na mbongo mwasi yo mpe fo ozala bien biso moko mpe basimbu ya mingi ya bapoto me totindalisa mpe mibali na biso mpe bazwa mpe basimbu mosusu na baafrike parce que bacomportement na biso mpe ezalaka ere moko malamu te basi ya kini bayebi mpe ya kosoki mpe na mabala ayebi kosoki mpe na libala ayebi mpe komisoki mpe na ye moko azwaka ta ya mobali na ye na ta na ye moko me biso sikoyo batani ekomaka ya misala
biso tozalaka na batante biso trop de cailloux ta na yo moko eza te ta ya mobali eza te ndeni bazweli ombanda te bandeko na nga basi kotoala mpenza tomibongisa tozalaka na ta na biso te tozalaka na ta ya mibali te tozalaka na bata ya bakayo na bata ya makambo mosusu non mobali akei kuna kuti mpenza ke wi mwasi aza na ta na ye mwasi aza na ta na ye kende mosala ye okuta aki akei mosala okuta mwasi na ndako présente mais malgré bababa na misala baosala misala ye ntango amonaki mobali leya elingi ya olamuka na ntongo amilati so alati liputa na ye propre so mobali aye achange bilamba ti baparfait bayambaka mibali na bango bongo mobali azokota na ndako azoba oyo bijou nini wana oyo kado nini nga na zwa mais sikoyo biso na poto mingi omona kaka mobali abimaki mosala akendeki mosala soki osali te atikaki yo na pyjama aya okuta mpe kaka na pyjama wana robi moko aliputa ekoma sola tomsoni bakalinga okei mosala ta mosu mingi bakende misala lala bakisi ta mosu bilamba pyjama na se ya bakisi kaka ndenge wana bilamba salite kaka yango wana azokende nango misala sikoyo bilamba salite okende nango misala mikolo nyonso to kaka bilamba salite le premier ti vendredi kaka bilamba wana ozala mobala monako kaka na bilamba wana ozala bapantalon na olataka mpo na kayu yango wana kaka ozalaka nango ekomi mpe dimanche misala ta yo ozala mpe shiki non dimanche mpe okoteli kobanda kolamba bande olataki liputani soki elamba moko ya liputa solo ya mabe toana ta na biso te toana ta ya mibali na biso te yango wana mobali soki akei na Congo ifo ozwa na ye mwasi parce que basi akini baza jete nazoyebisa bino vérité parce que nga nazalaka na bango en tout cas lisolo esali pasi naza na eloko koloba te conseil eza lisusu te mpo balobaka ke mai esi esopani on peut pas kolozongisa ngo lisusu na kati ya verre eza kaka ke ndeko na ngai ya mwasi mivandisa parce que mobali wana ayebi pourquoi alobi bongo kaka nde nauti koloba awa se aboya yo kala yo oyebaka te mivandisa zwa position ya malamu sala vi na yo sala vie na yo biso kaka mutu totikalaka na bacharge ya bana mais on n'a pas de choix parce que bana wana baza ya biso sala vie na yo banda kosimba bana na yo bandaka kokendeke bacongé soki mpe Congo kende bandaka kokendeke bacongé bandaka kosala vie sala vie na yo mpe ya bien vie eza kaka teke nasala vie ya bien ifo nazwa kaka mobali non awa na poto na basi na mibali toza kaka ndenge moko osala mosala oganya ambongo na yo mibongisa nzoto na yo ye moko mpe ayoka ke wi mwasi wana mpe ndenge atikala na koma mpe jete bakayu oyo yango wana ezomema bato mingi na baliwa bando to banda misala topemaka te bando banda mosala ozwaka meme ata tan ya kokatisa ata na belgique na bafrance awa te okendeke meme italie te okendeke meme ni bando ovandaka na limani kaka mosala ti wapi okangama kaka na bilamba wana olataka yango okende baokuta suki désordre nzoto désordre osala mobali na kati ya ndako ntango koya olali ozoronfle lokwa likaka mosusu parceke misala eleki mais siko basakini te basakini bazalaka manzaka kabo bazalaka kabo talaka bakabelo tili na nini soki mwasi akini aza na bozwi okosanti mpenza ke wi mwana mwasi amonaka mwa 50 mais biso ata omonaka 1000 ndenge wana kaka yango wana ifo tosala tobimaka mpe na bamillier donc voyageaka kovoyage efungolaka mpe mutu to misala komisala eza teke ifo mutu olataka bilamba ya cher non bilamba kaka nzoto na nzoto ezalaka na modeli nango mutu mosu akobetaka neti bilamba onga mama bijou na lati so natekeli bino bosomba na bino yango te so nayebisi bino prix nango bondima kutu mpe te kolata eza kaka ifo teke mutu alataka ya cher okolata nango simple me nzoto nango bien te nango kitoko mosola parfait nde ezalaka très important mo parfait nango ya bien c'est ça la vie ozwaka okendeke mosala de lundi à vendredi samedi zala nanu mpe na temps na yo bongisa nanu mpe garde-robe na yo bongisa mpe mwa nzoto na yo donc misala oza na papa na ndako papa pa sentir mpenza ke wi nazalaka na mwasi par rapport papa koma omonaki nazalaka nde na mwana mosala moo na ndako azalaka na temps na nga te donc bien kaka te
soki boki kolala na chambre mwasi azobimisa so solo soki ya modele nini non. Mobali mokolo okende Congo abela liboma parce que na Congo kuna bezala ba misusu musala na bango kaka kotambola na nzela mpona kolukaka mibali ya bato. Siko mwasi azotambola na nzela azolukaka na ye kaka azala pe malembe te. Donc couple se bovandi na poto bovanda kaka na poto bozala kaka bino mibale. Donc yo mobali koka kaka musala ya parce que so ekomi kenga na koka na musala ya te nazongi na Afrique. En tout cas so ibana bakoli botika bana bino bale bokinde. Ok, oui, ngai fona banda kolanda ata chaque 2 mois, 3 mois bonga bien we mona et puis musala nango yo osala na poto ba pesa ko congé chaque 3 mois. Nyonso to na pe bo makaye bisala ramabe. Donc conseil ba maman tozala bien to ba komi bongisa parce que ba papa so ba kei Congo en tout cas ba kende komona basi mususu o basi wana batinda maka apona komi bongisa nzoto na bango epi ko bongisa mibali na bango. Mais siko biso biloko na mi bale mingi tozala na batana ngote tana biso mingi keneka na misala na makelemba misala ka vie ngwana. Et puis biloko akutoliaka o ebebisaka biso banzoto. Et ça bandeko mususu banda bandeko lia na makoso le premier ti de 30. Soki a wuti musala sali fufu lobi oh c'est moulu abatu combien. Tala fufu munene fufu na pondo akalingi soki Thomson ye wana betami nango dale. Dodo lobi na tonga bandeli susu ka même rythme. Azana na nzela na nini azoye bandeni sina komia na kino kosala semuli na nga munene na lia pona na lala lobi na tongo na lamuka lobi azongeli ka même chose banda to bande ko lia ba mipandi banda to bande ko lia babo ezo bebisa pe ba santé na biso. Il faut ozalaka ko garder nzoto parce que on sait jamais hein mibali musu bazala na bango mibala malamu obandaki na mwasi na yo banda bozalaki bana mike ozomona bino balende bozoko développer mwasi azaki na 10 na 20 ans jamais okoma na 40 ans ozaka même chose. Il faut mona changement ekota mibali mingi bazala omona oui akwa accepter oka na kiburo na ozalaki na parce que ayebaka obongo te mais ça mibali mingi omona kaka ke tam susu mwasi akomi munene mingi ya komoloba oh mwasi akwaza mwasi aguna ngate mwasi aguna ngate ozwaka endenge ni ozwaka ye mukie ezape na mibali musuki balingana mopeka basi minene donc mokileza na oka ndenge wana mais biso ba mama il faut toyeba komi bongisa hein toyeba komi bongisa parce que mutu moko ta koya ko bongisa biso il faut koyeba komi bongisa il faut koyeba komi sala ezala bande ko musu bazoteka mafuta ezala ba mama bijou bosoko bengingo tuningo bi mama bijou elo ni na oyi ko sala pona ba ridi ezala ngana elongité na teka ba mafuta ba ridi na kolakisa yo il faut ko bongisa nzoto parce que mibali mususu bazala ragentité. Donc miss batonda raté miss do mobali na azana miss comment otala basi mususu parce que azomona yo na ndako za radisusu kitoko te tam supe baso yo zo lula wala o zomona bango danger mibali mutu basala bon po bakoma danger be ko china na bandu be ko china mibali mbongo pona ko bongisa banzoto na ba ya yo moko na kati ya ndako ta mususu na yebi kutu te opesa kata 50 € te po asomba ta mususu mafuta. Mais ozolula mwasi moko be poza na ten kitoko ozolula mwasi moko be po bongisa suki na ye kitoko mais yo moko po kozwa pe mbongo pesi pe oya yo pa bongisi suki yangala ba mama tozala toujours mayele eloko esika soki ezosimba te batikaka ndekwana lokola lobiki ya lingi na yo donc asa bala na ye ozana eloko osala te parce que ba force nature te. Mutalobi na ye biso vérité qui a sa bala na ya sa zwa na ye moi si na Congo azo sa la vie na na Congo. En tout cas, je sais que ça fait mal hein na olobaki comprendre mais ça fait mal. On n'a pas de choix, il faut supporter. Et puis ba papa pour na nini bozala amité mama bebo. Moi si bobanda na ye déjà na Congo bo wuta Congo bino mi balé boye na poto oboti si e bana mi balé. Hein quelque chose que ne ko luka vie sikoko ke ne ko luka vie ango wana moi sino alanda yo tala déception oyo salier ye moi sona ko motambo na mukumba ya bana na mibale partout mais bana ngo bazaya yo soki zaki yo te meta muso azana ye moko parce que muto aza yemo bo na ko sutuka belo la ke na Chine na ko vendre na nga 5 ans
mukona mona na Chine baby na kena nga soki Amérique mukona mona na Amérique baby na kena nga soki Asie mena bana esimba te moi so botisi bana mi bale bakayi wana kende ko vanda vandi na poto pona ko surveiller lo bana mais tala merci au PCA vraiment kitoko ata mokiete yango ba papa pe donc nzamba yebi pourquoi bo ku famille bo tika ba mama boza mitema mabe boza mitema mabe oyo zuye wana asala ka ope mabe te bozala na bino pe kaka bien parce que mama ya bana na yo wa atikala na poto atikala nde pona kobokola bana wana atikala kina ndenge ya malamu ya mabete atikala ipona surveiller bana oyo bota bango yo kei kuna ozwi mami wato ozwi la reine bovanda na bino nga soki bonso wana obokela bino ba fleur bovanda na bino mabe ya te mokili c'est trop matata bandeko ndeko na biso ya mwasi sois forte zala yo bendele ekweya te esika omonaka ke ozalaka faible meka komisala meka koluka ba voyage okendeke bayeba mboka soki wapi tambolaka na yo mokolo mosusu mpe nzambe akosunga yo koki mpe kozwa mpe mobali oyo avandaka mpe na poto parce que mobali azalaka na kini ozalaka awa ye mpe alobi akozongaka poto te yo mpe olobi mpe moye mpo kende kovanda mpe na Congo mpe libele ezali te ekomi déjà passe soki mpe mobali na ayambaki yo très bien conseil nga na ndenge napesa oyo nalobi sikoyo salaka ke après ata 3 mois 4 mois monanaka na kini mais kuna déjà mobali asazwa mwasi mosusu on n'a pas de choix oh biso toza kaka tozala nga nazalaka kaka mpona kopesa baconseil basi ya poto tomitika te basi ya poto ekipe epola te basi ya poto tozala toujours biso valeur oyo tozalaka nango kala ozokitakini bato baosentir ke mwana poto moko aza aleki valeur wana nde sikoyo ifo tozalaka nango kaka ifo tozalaka nango na buzoba te mais moi teinture moi sola parfait moi jean moko ya kitoko moi polo moko ya bien obeti moi saki botango obeta linette basanti mpenza ke wi oyo aza ndenge moko te na bao bazalaka nalingi bino mingi botala bavideo na biso ya maison de passage na biso ya auberge na biso oyo eza na matongi na Irebu A37 mama Bijou alobi sokomi salite sokomi bongisi te mutu akobongisa yo akozala te biso mbamba na bana ya 20 ans tokotikela bino tante parce que mama Bijou alobi kimia eleki nyonso zwaka temps ya obongisa nzoto na yo zwaka temps ya osala repos soko olali mpenza olali nga nalalaka mpe so na lala na olala ti 12 heures nakangi batelefone nyonso tout donc kunde oyo kobenga ngo ozwanga te parce que repos eza très important otala bapublicité na biso ya auberge na biso mama Bijou alobi nazozela o ndeko ozokende Congo benganga okozala jamais d'ici merci sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi
lobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na